Peniel. Na kata Facebook ne réseaux sociaux atie kombo ya Kalambai. Ba analyse salami. C'est normal, ba analyse salamano. Ba mona Peniel. Atia kombo na très bien Peniel Samba. Et comme ici Peniel S. Kalambai. Donc Peniel S. Kalambai. Donc étique espace. Peniel espace. Nalobite beaucoup comme espace. Étique espace. Mutakoleka Nzela. S. Nzela. Kalambai. Donc zobimaka ramneti Peniel Kalambai. Samba nete longwe. Mezali wana. S wana egali Samba. Yango awe zali. Tomeka kosambisa Peniel. Na ndenga mabete. Tozala na solidarité na Peniel. Na ndenge pete ya kozala contre mai te. Solidarité kaka humaine entre biso bato. Tomitiaka na place ya moninga. Tomitia na place ya Peniel. Poko koma bongo ezoloba yango moko. Yango bosali émission. Bosali ba makambo ebele. Kozonga na nde bazongani te wana yebani. Mbote bapapa bamama bandeko. Mbote barando na barandonete. Mbote batoyo balingaka rando na ba oyo balingaka rando te. Mbote ba jeune garçon na ba jeune fille. Mbote bana mike na ba bébé. Mbote ba Sainte Honorine, Sainte Thérèse, Sainte Ingrid Kabongo. Peniel Kalambai. Makambo ezosala ye. Aza na liboma te. Aza pe na dépression moko te. Aza pe mayele mingi te. Aza pe zoba pe te. Aza moto normal. Peniel. Azali mwana. Mwasi abotamaki. Akoli na États-Unis. Azali na mentalité ya bana poto. Environnement na ya kola nango tout égal poto. Tango babalani na mai Kalambai. Ayebaki pe abali. Donc abali azwi mobali. Asepeli pe bazala na mobali wana. Asepeli pe akende vana na Afrique. Mai Kalambai tango pa longwe Congo. Alingi Peniel. Asepelaki alobi waw mwasi kitoko. Atali boye. Mwasi andimi bakende vana na Afrique. Alobi waw. Quelle bénédiction. Naza frère. Nayembaka bien. Naza bogar. Basi ya ndenge na ndenge na Congo balinganga. Na bana mikonzi, na ba mikonzi. Donc, na kati na bango, na kati ya Congo, soki na poni oyo ekokende boye. Soki na poni oyo
ekozonga boye. Alors Mai Kalambai amonaki ezali bénédiction to ezali révélation. Ate ezalaki nango révélation te, mais bon. Lokola yembaka banzembo kolo. Azo croire, azo sambela nkolo. Yesu Masiya tata nzambe na likolo. A croire agapeke kolo ayokaka makambo na ye basololaka. Donc Mai Kalambai akomona kolo mutu abimisi ye na makambo eza na Congo, basi tu bazolande na Congo baza ya ye te. Ya ye ezali Peniel Kalambai. Siko lokola pe aza susu américaine akoli na Amérique. Donc nzambe alakisi ye niveau obanda ovanda na mwasi na kati ya Congo. Akoli na Brazzaville te, na Maroc te, na Angola te, na Lubumbashi te, na Kivu te, Matadi te, Ponto pe te, mais États-Unis numéro 1 na ndako na yo. Alors bandeko, Mike Kalambai na moma wana akosenga susu nini na likambo etangi mwasi. Eloko akokoloba kaka mon frère Momo oye abengaka Pasteur Moïse Mbiye Momo Master abengaka te Pasteur Master kote nanga kolo asali. Mais kozano presse te. Eza normal awa na Congo ndenge toza boboye ba jeune pe nzambe apambola basa ndenge na ndenge balandaka biso. So bapesi yo peka na awa problème eza te, ezaka bamba nzambe. Nga nzambe apesi nga mosika ayebi ntina. Poso bapesaki ngai awa alinga kozala na binemi ebele. Lokolo okoki Mai Kalambai bobalani ba oyo nalingaki te to ba oyo motema etindaki te o nzambe na nalobi na nga te, bango bakozongo na musuni bakoyina oyo natie na ndako. Mais américaine nanda koyina ye. Effectivement esalamaki bongo. Ba oyo bayinaki babombaki yango kaka na motema. Bayinaki américaine te, bayinaki nde Kalambai. Misusu bakomo sambela na bango epai ya Pasteur Mbiye. Songi pe ebandi na bunzambe to na molimo to na nini bango bayebi. Peniel pe ye wana babalani Congo. Amoni bafulu, amoni banini. Mais Peniel akipango te. Peniel mbala liboso sentir ke akota na babiro respect. Abilika mni ezoleka. Bakuta na police na nzela betele esali. Peniel abimelika munini awa. Akota na magazebwe. Mike, mama, Peniel, mama. Peniel azokanisa bazomeme na chipoi. Peniel alobi nakomi nani? Nakomi Madame Obama, Michel Tonani. Peniel très heureux. Peniel nazo mwana la mugi na tongo bazo komba lupango. Peniel nazo mwana mobali ne déjà beau. Baleki ya mobali ne ba beau. Bato église ba boga. O ba melisaki soi na États-Unis. Mais wana bazo fuka mela ye.
bafokami te boye me respect oyo bazozwa ye Peniel azokanisa yango ndoto mama telefone sava kuna Peniel azongisi super mama super nayebi te ntina nini yo okende kovanda na États-Unis papa mais Congo c'est merveilleux c'est merveilleux maravilloso ah Peniel donc osakana te Mike mpe lokola mwasi autaka États-Unis Mike abosani Gambela nde bana misala bakendeke na mayele ye moko na mwasi ka basupermarché liaka basurgere siko Peniel mpe so baleki abisa c'est quoi amoni Gambela mais oyo bio meye poni azomemanga kaka kuna Peniel supermarché azomona yango danger te azomona ete bazoteka bafaux jus bavrai jus mpe ezali mazomona bafaux ebele abisa c'est de l'eau mélangé avec des sirops mais Peniel azoloba te Peniel azopréféré bamama wana bazoleka lipa yango oyo lipa manga yango oyo basukula bien mama wana Mike so baza na jeep mama ça va passe mama lekako mama kele teka bamanga makamata kado kasi wana Peniel azoloba mango nga nalingi yango oyo mais Peniel moya aloba eza te wana bisika bavertige ebandaki bandeko Peniel akendeki libala solo Mike azwaki mwasi ya solo mpo na libela circonstance nde oyo bayebaki te ekoyela bango oyo mobali azokanisa eza bien na mwasi yango te oyo mwasi azelaki te yango oyo azelaki te ezoyela ya kitoko bayambaki bongo wana eleki twa Peniel mbala liboso amonake bisika kofinga moto raciste aza te orke Peniel amesana akoti na shop boye oyo kokota bato oyibaki bombo yabi na magazine na bino kasi nayiba raciste me kuna na mindele Peniel alobi o akende na ambassade États-Unis mpona makambo ya badokima na ye ambassadeur ndenge ayambi ye Peniel mais c'est quoi ça chef ya quartier kuta mbila kote na biso ayambaka nga te nake mpona porter plainte bambila ni wana bafuyaki nga mabe na ye mwana mwasi baignore nga mais comme ambassadeur ye moko en personne alobi non nga mona koyamba Peniel ambassadeur mpe atini ntabaka pela balie place wana Peniel asepeli abitala kalamba yake esombelanga ngombe surgelé totumba na ndako tala ambassadeur kutu bien ayebi fo kosomba ntaba na kapela bio suka nango Peniel alobi na kalambai taba wana toliaki na ambassade gu abiambo ok bala moko kalambai atuni te makambo ebele abisava ma chéri apie bizu po Peniel Mike kalambai achanzaki comportement ndenge azalaka na basi mosusu fo apesaka babizu mwana auti États-Unis soko opesi ye bizu te ezali ti niongo alamuki na ntongo balobaka te chéri bizu bizu
soko pesi bizu te bino bokanza Peniel yango tokutani na ye botala kaka video Peniel na Mike Kalambai bazokima kota Palais du Peuple entraînement Karine Mokonzi la barode aye ntango batelami botala Peniel bien ntango bapesi mbote Karine azosala na Mike Kalambai Peniel azotala bomonaki elongi ne calme asilika te azotala wana pe Kalambai elle moko alobi ne chéri mettez-moi distance bizu eza te siko Peniel aza kolanda makambo Karine azoloba te aza kotala me mwana mwasi oyo pourquoi nga nazwi bizu te likolo na ye elaki bongo tout d'abord bisika bazokima na kota Palais du Peuple na sécurité place wana boyebi kaka na bakinshasa wana no eza na babisika bapapa Molière bakimaka mbangu po yoleka wana bana mura balaki wana fofuta mbongo okimi mbangu moke bo ofuti soso dole tozofuta tike sanki basenga yo siko Peniel azotala biloko wana tu wana ezogene ye azobayima azoloba te siko azotala place yango Delix liboso ntango akomaki sika amonaki yango wawu me komesana wana posa États-Unis moto ekoma ozongela ye moko azoyeba yango nanu te posa kozala bisika ya kola ezozongela ye bongo bangungi awa ata na ndako batia bamousquetaire bati ngungi Peniel azomesana so na bangungi te azomesana susu te na bawana tu kaka o Peniel amesanaki nango tabakapela babiloko moko Peniel amesanaki nango fufa masango fufa manioko ya caoutchouc Peniel amesanaki na kuanga toloso ubie makemba ubie semule yango moko Peniel eloko bien sikoyo amonaka nde babogar ata azobima na bango te me ntango baza na Mike ye azolota bango ai Peniel Kalambai bamakambo mosusu ezoleka kuna ekomoleka nga moye naloba yango ya te no mpo Mike ye moko aloba te makambo eza ebele aloba te Mike asala bien akoloba mosala mpo soki alobi biso tokoyoka kaka tovandi na biso misusu tokosalela yango matière mosusu tokoseka oyo mpe tokopesa raison akozwa nini yango Mike alobaka na ye te soki kolobaka yango moko elobami balobaka te makambo elobamaka yango moko yango bino mpe baoyo bokabwanaka na mibali na bino to na basi bolobaka na bino te nga papa lobo nasalaka bongo ebanda olobama yango moko eza na makambo mosusu wi motu moko akoyeba te to elobami eza toujours na sese koloba mpe kaka te nga mpe papa lobo nalobaka te bon ndenge nazosala bémission boye ntango mosusu moko mosusu nakoloba on sait jamais na cadre ya kobimisa secret ya ngai te to makambo eleka te non na cadre ka émission batelespectateur bosepela te ntango mosusu nakoloba na ngai yango te alors bandeko Mike Kalambai
lokola loba te ngabe papa robo nakolobela ye te. Mais Peniel a se retrouva. Bolingo ezo continue. Mai Kalambai, toujours madame. Mokili bazomona Peniel mwasi malamu. Mai Kalambai, banzembo boga, tout va bien. Mais makambo ekomo boite. Ezo boite te ke po Peniel alinga Kalambai tete. Peniel alinga Kalambai. C'est son homme, son mari. Mai Kalambai alinga Peniel, c'est sa femme. Et moi, je n'ai pas balaye. Bazobo tapé. Mai Kalambai a balayé pour na tchiliwa. Pour na 2 jours. Moi, je n'ai pas balayé pour tchelaye tranquillité na ndap. Pour tchelaye tranquillité na Basia Congo. Pour tchelaye respect. Un homme marié. Responsable. Alors, bandeko. Na kokota mingi te. Po mai ka kota te. Na kokota pe mingi te. Po Peniel abimisa makambo mosusu. Bomona ko bino moko. Na ba comportement na makambo ebele leka. Ti mokola lelo nga nazoloba. Nyonso wana sikoyo résumé ona sali. Eza pona nini? Eza simple bandeko. Comme bonjour te bandeko. Eza kaka simple. Neti batindi okende tia biloko na munga na biloko. Kotinde ya problème te. Mais tango ketia mungu ekokozanga. To mungu ekokoleka. To ekokokoka. Donc, nga pe na sali résumé simple lokola kende tia mungu na biloko. Mais nga na tia eloko te. Nga nazozela kaka nalia. Alors bandeko, likambo esala bango bongo numéro 1 ezali bakoli na milie moko te. Na yebi bokoloba papa robo boloba na bino. Bakoli na milie moko te. Moutaza na États-Unis so akebala mwasi na Congo aye na ye eza déjà différent. Mais changement pe koko sala bakoko boyana. Bomona yango ada poto no. Tolobaka wa soko bengisi comédien tango akoya kimi yo. Bakimaka te bayaka. Bazaka na libala. A changer environnement. Yo otikali ozalaki te. Amoni poto yango ndenge ezalaka. Amoni keso azalaki na poto. Libala nini nga ozala boy. Tous aboyi yo simplement. C'est quoi jupe mwasi na poto? Toi ji mobali na poto. Bavandi pe. Pourquoi bavandi? Soki ya kimaka mibala poto. Toi kimaka basi ya poto. Bavandi parce que yo tango kena kozwa ya zaki na environnement mususu. Yo na environnement mususu. Tango ye makambo changer. C'est quoi ekokani te na Peniel? Bango pe environnement mais modèle mususu. Kozwa mwasi na poto. Okene na Afrique bobalani. Atoza mutambongo. Mwasi akomonoka toujours kitoko. Kote kitoko. Akomono kitoko. Yo pe mobali so bayi kozwa na mwasi na États-Unis. Boke vwana na Afrique. Mwasi wana komone kitoko. Toujours kitoko. Kitoko. Bien sûr, komona ba kitoko ebele kuna. Na Afrique okozwa bango na facilité. Moko yeba. Oya yo ya kitoko. Donc, okozalo na posa. Ya kozwa mususu wana te. Bien sûr. Soko occasion monani. Okoko tromper. Ozala mwasi, ozala mobali. Okoko tromper. Soko aux États-Unis to Europe.
Donc, changement d'environnement est un problème. Oyo kuta uti Congo, bakene na poto est différent. Et a pas de problème, mais différent. Mais oyo yo, ba uti ne poto bakene na Afrique, ataza mwana banlier. Banlier kuta na problème ite. Ah. Ata bazali na poto, papa na bango, to mama na bango, ba vivre kaka na social. Akima classe. Yo na kati ya Congo, papa no ministre. Pamba kaka. Po environnement oya kende mona kuna, ezaka lupango na bino te. Soka sepeli na lupango na bino, ako sepela ne pete bagarde bazalaka na ye. Soka sepeli na bagarde. Makambo eze ebele ako sepela te. Ne bandela komona wawu. Ndenge pe yo ye poto ne bandela komona wawu. Wawu ya osangana te. Bongo te. Ah ouais. Basi bakende balaka mibali na poto ya Congo tango bayaka. Baloba bamonaka wawu te. Babanga kokanga mafoto. Mobali ya be. Azobanga kokanga mafoto na yabe. Ye kutu babali na Grèce. De Londres tango akitaki na aéroport. Abanda kobomba ba. Ki babalani na Charlie te. Wow. Donc eza bongo. Mibali pe obaki bala basi kuna bayina ba. Babomba ba. Rien. Wow. Ea bongo. Opa utaka poto ak Afrique. Azoganga wow te me azomona wow. Respect makambo ebele. Surtout bato bamona ko très important qui est important. Na mwano akoli na poto abotami na poto. Mais c'est loko mosusu. Ezo kipete ke o mwana ngo na poto azaki da mobulu to aki sérieuse. Te. Ngai voisine na ngai. Ba voisine na ngai te voisine ya copine na ngai. Na kati ya Paris. Na 12e arrondissement. Mwana wana azaki vierge. Vierge neti mboka revina. Babali est vierge. Nga tosololaka ya trop. Tosololaka ne la semaine ata 6 fois. Mwana wana. Modèle azolota kokende na Afrique. Kosakana te. Siko ye pas chance. Akende mbala moko asala 1 mois azonga. Bakende kotala famille ya mobali ne wa kobala ye. Famille ya mobali ne bape ba mikonzi. Bayaka pe poto ba papa ba mama. Et puis ye akovanda na famille. Na ba papa na ba mama famille. Lupango munene bango tu. Na Congo te na Tchad. Abali tchadien. Azobetela biso lisolo wow. Abitoza na 13 boy kuna na lupango wala. Kuna likambo kosala eza te. Eza te awa so na lamuki kaka mama lobi passe les serviettes kuna te. Nasalaki 1 mois. Reine na bongo bazwa kozwa ngai. Meme na sima eloko bo non. Azosalela nga. Nalobi likambo mbala moko. Mobali ne pe ntango ayaka wana na poto alengela ngai.
Po Tchad na évité soki lelo ya ndenge ni bayaka France sans visa tango wana donc mobali ne fois kota po mokolo mosusu nga mpe nayebaki te ke elanga sans visa no babengi ngai bayebisi ngai soki nakoka kozwa mobali na ye nakende Belgique to Allemagne to Autriche nakende na ye tosali 3 jours nsima na tozongi nga lobi osani balobi nanga te fo abima frontière abimi akokende na bambila ya frontière akopia passeport na badouanier babeta yango cachet so babeti cachet abimi akozonga bon surtout bango balobelaki Belgique nayebi te so Belgique mpe banda koya sans visa to soki alinga kozwa visa Belgique en tout cas nayebi te nayebi kaka alinga kosala 6 mois mais fois ça abimi babeti cachet akoti donc abandeli so 3 mois na ye wana tosala neti mama Kalunga azwi visa neti ya plusieurs entrée ya une année ya France soki ozwi visa une année ya plusieurs entrées elakisi te ke fo sala une année na France non fo kende ozonga oya lisusu eza bongo donc soki alongwe kuna ke Suisse eza na Union européenne te eza mpe na Schengen te il s'agit na Suisse babeti cachet likolo nango soki azongi na France elakisi abimaki mpo bato mosusu bayebaka te ayekanisi fo azonga kaka na mboka na bango te fo tika nde territoire bapeki yo visa kende na territoire mosusu simo ye place nayebaki nde batiadie bakotaka sans visa mais entre temps tozali kaka na pays moko te ekotaka sans visa na Afrique toyali na bapays ebele oui Peniel na Mai Kalambai bazongani te Peniel ebandeli na bango ya bolingo na modele balinganaki yango nde eboti bakomportema boye Peniel mobulu soki azalaki mobulu te moto ebotisa bakomportema bongo ata soki asalaki mobulu soki mpe azalaki ne mobulu te likambo mosusu te moto esala mpenza boye premièrement eza kaka kovanda bisika ya koli te moto abotami na Afrique akokovanda na États-Unis na Europe me moto abotami na poto akoli na poto akokovanda na Congo te soki akoki asali mpenza basacrifice neti bandeko bakoli na poto to abotama na poto do soki andimi avanda na Congo asalaka kuna na Congo na kompani to na gouvernement to na nini en tout cas asali sacrifice et puis abandoyala mingi na poto abandoya mingi poto donc akokolekisa anete aye na poto te avandi na poto te so ekuta na salaire bien abandoya ba weekend na poto vendredi na yes avandaka nango na poto azongi lundi ake musala ça dépend ya salaire yango wana tozala na solidarité na Peniel azotala Mai Kalambai azobala
tango akabwanaki ebanda kosala nango epasi te so mai kalamba ya kobala ayebaki mobali mosusu akoya soki mai kalamba yayaki mosusu mpe akoya neti kaka mai kalamba ayaki ayebaki soki mpe alingakanga mobali mosusu na Congo akokanga ya kitoko koleka mai kalamba vie posé mpe koleka mai kalamba surtout ya banda koluka ya vie posé te soki alingakanga na kati ya Congo donc ya kokanga neti amonaka mbongo aza stable na vie aza na moyen mais boga donc beauté pa na ezokonte Peniel penza beauté moto ezokonte okoza na age ya mai kalambai to kita mwa moke na se ya mai kalambai ato kitika mwa mingi poche neuf ezala bien na Afrique eya te poche no na Afrique fo ezala bien po pesaki mbongo te po alalaka bisika bien aliaka na condition bien atambola na condition bien na poto sikoyo okoza no boga sambongo ozaka elegant boga ndenge azoyika didi awa donc Peniel wana bagune bongo siko mutango obala ye donc Didier wana Peniel azwaki soka ndima abala Peniel aninga ondima bakie pe na mariage garçon oyo Peniel azwaki na awutaka Afrique du Sud soka alobaki abala Peniel aninga ondima te aninga ondima te maninga osalaki neti wi na ndimi aza mpe capable aketi na mariage mpoka mai kalamba amonaki abali me bakovanda mpe te so mobali yango alobi tokende vana na États-Unis wana bakei soki alobi bakende na Afrique du Sud Peniel akende tala na Afrique du Sud yango ovandaka ndenge nini eza ndenge nini lokwa balobaka anglais eya lokola poto akolinga tala donc Peniel ndenge aza wana bel et bien aza ya kotula te aza nde na bashwa oyoyo akalikilaka bon tokobenga ngo kaka kotula mpo bato mpe batula mpo na bashwa no balingi kobala moto nyonso te bien sûr ata bango baya mibali ya bato nyonso to mwasi ya moto nyonso me ye alingi kobala moto nyonso te neti Peniel tokowanga nango te no akoma mwasi ya moto nyonso ata tomoni ye na jackpot tomoni ye na Didier elakisi te banda kabwa na kalambai abimi na mibale wana te apresente mibale wana po penza oyoyo bokokompare bango na mai kalambai pe oyo ye akoyoka soni te mpona kotambola na bango pe oyo ye akolakisaki wi bomoni mibale bazolinganga baboga pe bino moko pe bokoloba mbebo rose ndeka baémission esalamaki alors Peniel ça comprendra-ki mpe azokontinue kocomprendre ke modele balatisaki lope te na mai kalambai wana nde eza simple te ata asalaki yango ntango azalaki mwana ata moni aza nano me eza simple te mpo na moma o Peniel akomi na trentaine ye moko azomona baleki na ye bana quartier bazana na ba vingtaine bango mpe bazoluka babala azoka penza que je vais me marier
avec nani oyo Peniel alobi nga naloba na bala mwana moke tala oyo azolinga bala kote mosusu mpe ayoki bato babalani mwana 18 ans bali ya mundele deuxième bureau mpe na bamormon na église ya mormon Peniel agangi ya oyo amemi ngambo akomwana neti nga te Peniel azomwana ebongo te Peniel ye moko amiyebi na kati eloko nini etya ye na mobulu na libala ayebi ke eza nango kimwana moke te nakota kuna te atwa na solidarité na Peniel bandeko tozala solidaire na Peniel atie mikolo kalambai tosala ata 3 mois ata ina ne kokute nango rien tobengaka ye Peniel kalambai ntango tozobenge Peniel kalambai eza deja solidarité bakozongana te na mai kalambai azobala azofiancé soi-disant fi oyo bayembaka na ye nde balobi nayebi te soki afiancé ye soi-disant nalobi nge eloko nayebi kaka abengisaki mpe tani ya mabedi mpo apesa conseil mpe apesaki ye enveloppe alors mai kalambai soki abengisi tani ya mabedi atalisi ye vi atei ye apesi ye na enveloppe ezaka modele basala nzambe mpe balingelaka basi bon yango wana nakomaki mpe nasalaki émission nalobaki mai kalambai abala tania te tania ya mwasi moko bien mwasi mpenza abongi na libala abongi mpe na mai kalambai me ngaka nalingi te abala tania mabedi oui nalingi kaka te soki azalaki akomaki zozo te aza chinoise ali muta équipe nationale so akomaki zozo te nalingaki babalana mpo na bénéfice ya tania na bénéfice ya mike mais sikoyo nalingi te nalobaki deja na mike aya pe te o révélation non tout d'abord tania aza fantôme akufa alamuka après soki 5 heures du temps tania obala kaka azala calme me mike te eloko ya mabe eza te eloko ya malamu kaka moto yali ngai nde nalingi te oyoka bolamu wana mike na ndimi ayoka bolamu wana me na yo te na chanteuse na ye wana mike so alinga obala na kati ya bachroniqueuse ifala abala kaka Jolicia sample esili mpo Jolicia ye moto alaki parfaite mpo na Mike Kalambai. Mike Kalambai amoni ye ndenge azokola bazali di famille. Jolicia akoma komona Mike grand frère kaka te chéri. Mike azokoma komona petite sœur kaka te tokobala na pe me bato oyo bakoloba nini soko otali bois noir na bango otali sourire otali couple na bana bakobota bakodute teke bana bango bana pe bakotuna teke o ndeni papa za pembe mama pembe biso mwindu te bango bois noir tina bana papa robo sokisi awa po blessé bino te soki kipe eleki na komivuzula naza na mabe naza impoli naza ndoki naza songisongi naza iletre nabota bana bakizengi soki kipe eleki na komivuzula naza na mabe naza impoli naza ndoki naza songisongi naza iletre nabota bana bakizengi soki kipe eleki na komivuzula naza na mabe naza impoli naza ndoki naza songisongi naza iletre
nabota bana bakizengi soki type eleki na komivuzula naza na mabe naza impoli naza ndoki naza songisongi naza iletri nabota bana bakizengi. Bonjour fidèles internautes de www.elengiakomba TV. Bonjour, bonsoir, balandi nyonso ya Elengi ya Komba, Congolaise TV. Belé partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengi ya Komba TV vraiment. Bonjour, bonsoir, on va abonner bafa nyonso ya Elengi ya Komba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss des boss Babi, JP Kiama. Bonjour, la Elengi ya Komba Congolais TV vraiment. Ramon Lazana, chaîne de ceux qui topo, il y a pas de JP Kiama, et boss des boss, il y a ni un danger. Donc, on va s'entendre au Lazaki. Ya boss na biso JP Kiama, nzambe na ngai. Ba boss bazali, ba boss bazali. JP Kiama, le boss des boss. Napesi d'abord bonjour, tu peux mbote belé na mon boss JP Kiama, on a rosa insaote. Donc on a quoi les katisana, napesi mon boss JP Kiama, boss des boss. Bonjour fidèles internautes de www.elengiakomba TV. Bonjour, bonsoir, balandi nyonso ya Elengi ya Komba, Congolaise TV. Belé partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengi ya Komba TV vraiment. Bonjour, bonsoir, on va abonner bafa nyonso ya Elengi ya Komba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss des boss Babi, JP Kiama. Bonjour, la Elengi ya Komba Congolais TV vraiment. Ramon Lazana, chaîne de ceux qui topo, il y a pas de JP Kiama, et boss des boss, il y a ni un danger. Donc, on va s'entendre au Lazaki. Ya boss na biso JP Kiama, nzambe na ngai. Ba boss bazali, ba boss bazali. JP Kiama, le boss des boss. Napesi d'abord bonjour, tu peux mbote belé na mon boss JP Kiama, on a rosa insaote. Donc on a quoi les katisana, napesi mon boss JP Kiama, boss des boss. Belé partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengi ya Komba TV vraiment. Bonjour, bonsoir, on va abonner bafa nyonso ya Elengi ya Komba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss des boss Babi, JP Kiama. Bonjour, la Elengi ya Komba Congolais TV vraiment. Ramon Lazana, chaîne de ceux qui topo, il y a pas de JP Kiama, et boss des boss, il y a ni un danger. Donc, on va s'entendre au Lazaki. Ya boss na biso JP Kiama, nzambe na ngai. Ba boss bazali, ba boss bazali. JP Kiama, le boss des boss. Napesi d'abord bonjour, tu peux mbote belé na mon boss JP Kiama, on a rosa insaote. Donc on a quoi les katisana, napesi mon boss JP Kiama, boss des boss.